Kabila yebela pardon parce que naobanga makasi parce que ndenge ba peuple congolais va décider vraiment sur la ébélité bato baoda ye nzamba sunga vraiment kende ye moko ava problème kende ye koma donc po etika ba 45 jours sur na kasali calcule bien et mabete pour même mon amant ayebela vraiment ayebela vraiment ayebela parce que soit ébélité eza moi passe pour mboka na biso azobanga vraiment na kolala te na compter ba jour parce que makambo mo kende ndenge kende la vraiment ebangisa ngai donc ayebela vraiment na bolingo nzamba ayebela tika Congo pe na kimia kende na ye azata ex président et ça biso bien bana ba fêter bien na Congo batalinga na bango kimia balinga ko sepela na bango vraiment atika biso bien na mboka na biso kimia ezala vraiment kimia ezali continuer na mboka o parce que ayebela na grâce ayebela vraiment tika Congo vraiment ayebela esanga passe na obanga na compter ba jour parce que na compter ba jour na yo na maya ayebela te pour ninga ba peuple ba komi ko loba tous les jours boye mettre so ayebelité et ça na passe makasi ya bena problème makasi donc tout si nangeza vraiment me ko partager vidéo to bossa na tege bossa na tege to bandeko na mboka na bandeko na Congo donc voilà biso to ko saba max yawa ni a muto da ya zalité muto akufa zate bon beta masasi te mais kuna ezamo parce que déjà il seulement des neuf mingi ba congolais bili ba dayaki déjà ba jeune bili ba kufaki déjà ya fatigué à mona ba mort na mboka na biso comme na mort na Congo to linga soki ba so ba kufa na Congo quoi donc souci na ngeza vraiment ngwana passe na ngana muté meza na ngwana na senga na tous les peuples congolais vraiment j'espère bien poison na Congo na ba na potoa et ça la vraiment bien makasi to bo prier pour na Congo. Il est calme quoi. Nous avons tout à monter mais à Kaname et à Kabila qui est tranquillement à sa ex-président. Et ça a biso bien vraiment à Bolinganzambe parce que tout au peu des abattés bilés bah d'ailleurs na beni. Toi la pose surtout va couper sur na Congo. Hein plus moi encore va sera ba fête doit fêter. Que ça m'a qui va d'ailleurs na sera ba fête va famille là-bas tout. Et ça pour bien tous les Congolais attends va marcher Mali Makas donc badoana ba marché na ensemble la ministre mien Makas son na prière na bino botika ta Congo na maboka nzambe so bo tata Congo na maboka nzambe bo sambela ma jour en nzamba confondre batebele jour ngo le kapena kitoko makasi jour ngo le kapena na kimia hein nzamba simba pe mutema ya joyo akende pena donc atika biso na kimia batu bada été parce que liwa ya bien te ya magi toko te batu ba okende déjà ba okufa parce que les peuple déjà ça décidé boye parce que la parole du peuple c'est la parole de Dieu le peuple lingité de tout ça na mabonde livre manjamba ça la grâce mutana kende yemoko asa pena grâce que Kabila kende yemoko atika pena Congo na paix batu ba da été le 19 batu ba da été vraiment pour ceux qui a quitté le peuple vraiment décidé ça n'a pas signé. Donc on sait nangai on a aussi un méta des journalistes na bino PK News Peter qui monekeni les mignons garçons de Paris. Na aussi un vraiment que au tana mabonde di na bino. Ata bola sa munu elongi na bino te mais botana maboka nzambe asima mboka ana pona fin de l'année oyo. Mutona yebela vraiment ça bien. Et ça bien vraiment qui me kota va pas fêter kitoko. Bana ba sepela nous va me semble sepela na Congo et ça vraiment plaisir makasi donc concernant la paix ça tient le sang mo bi nzamba yo ka partout donc c'est bo sengi nzamba wa pesa biso to senga souvent de 100 000 biso c'est longo nzamba wa pesa biso o to senga donc nzamba wa pesa biso kimi na mboka na donc bo sambela vraiment makaki nzamba permettre de Kabila yebela Kabila kende na ye akende na malembe batu bada été
toko tambola na kuna poto sali ba marche to sali ba marche mais na poto muto odaya azate to a protéger wa mais pour misani na kisasa tala marche les gars liboso ande ko combien wa kufaki ata ba kosa ki 14 personnes mais soit disant 50 personnes ba kufaki donc ça veut dire ba kufaki donc tout au coup non des bandits non doit ba policiers partout donc ça veut dire na chaud ba peuple passant nango donc ceux qui continuent à militer, tu vas avoir plus de morts. C'est ça qu'on n'est pas. C'est ça que moi je ne vais pas. Vraiment moi de ma part je ne vais pas. Je ne vais pas que tu aies fêté à ton CP là. Tu vois que tu as dit d'ailleurs, tu vas voisin, tu vas dire comment on a kin. Tu vas toujours dire qu'on a biso. Tu vas toujours dire qu'on a biso vraiment. Tu vas toujours dire Congolais le roi a biso. Et ça a bien été. Donc nous tous on a dit qu'on a Congo. Que tous les familles ont un potoir. Attends, maman, on a papa, nous on a poto, mais on s'attend à Noko, des cousins, avant on a dit ça. Donc partout, on a des dans les États-Unis, Amérique, Portugal, Congolais, Azali, ils ont assisté à la prière. Parce que Nzamba est capable de faire ça, Makambo. De la part, on a été répété qui m'ont écrit, c'est mon sujet de prière, j'ai pris tout le temps pour ça. Ils ont assisté à la prière que Nzambé a protégé Mbokawana. Et moi je crois avec la foi que Dieu va faire quelque chose. Même la dernière minute, avant de faire les 18 ans, pour ça quelque chose. Il est capable de faire pour l'amour et Kabila qui m'y soit bien. S'il te plaît vraiment, tous les peuples congolais qui ont au Congo, Nabiso, on a des familles au Congo, essaie de prier pour notre pays. On prie nous tous pour le Congo parce que c'est vraiment chaud. Si on a danger, si on a danger le 19, je vous dis. C'est vraiment chaud. C'est vraiment chaud. C'est vraiment chaud. Parce que nous, la venant en Mabé. Bota la venant de Konabiso en Congo. Quand vous pensez quand même à eux. Parce que Biso, tu vas ton marché à Nangaï. Ils vont tuer personne. Ils vont tuer personne. Ils vont tuer Congolais. Moi, tu vas bomber la potoire. Mais là-bas, au Congo, à qui ça ça? Il va y avoir les morts. Moi, j'irai bino na si continuer comme ça à niveau. Ça va avoir des morts. Des morts vraiment au Congo. Parce que je connais comme les Kinois. Quand on rebelle Bakota, Batumba rebelle, Batouadaya. Donc il va y avoir vraiment des morts. Moi je suis arrivé à mon travail. Je suis arrivé au travail. Je travaille aujourd'hui à 14h jusqu'à 21h. C'était si j'ai une conseil. C'est une vidéo pour vous, des amis de PK News, votre site, WPK News depuis que je suis. Donc c'est ça vraiment le sujet des prières. À partir de maintenant, tous les Congolais, tous les peuples congolais qui considèrent les Congolais, ce n'est pas la meilleure façon de combattre le Congo. Il y a des gens qui sont c'est prier sur le Congo. Ça fait partie des meilleures façons de combattre comme combattant spirituel. Prier vraiment que Dieu appelle ça kimia pour Namboka. Moi, je crois que Dieu va faire quelque chose. Vous aussi, croyez même chose que moi. Merci, ciao. Ingeta. Bonsoir. Mbote. Nazopesa mbote nanga na batu nyonso o balandaka mama Nick. Napesi bino mbote. Ingeta. Boyebi kaka tobengaka bino air nyonso. Tangu nyonso na ba mwa nyonso mbule beta moye bima malili ezala. Eloko nini ezala. Tobengaka bino tout le temps. Peuple congolais, bisika nyonso bozali, tozobelela bino, peuple congolais. Nga na yo ndeko oyo ozotala nga na tango, ndeko oyo landaka mama Nick, ndeko oyo ozotala nga na ngonga oyo. Vraiment, Congo ekomi na pasi na mawa. Tomona ngoma sekite, Congo eza na pasi, eza na mawa. Congo ezolela, tozala bezoto lela, na bandeko na biso ba Congolais esika moko. Yango nazobenga bino peuple nangai, peuple congolais, combattante, résistance. Nazobengisa bino penda botalo ezoleka la Congo bino mo bomoni. Bauta ko boma liso batu na Beni. Babomi batu na Beni. Tokosuka wapi?
lelo Ruberwa alobi azana ye tuti congolais. Est-ce que tuti congolais na Congo existaka? Totu nananu tuti congolais na Congo existaka. Tolingi to yeba na tuti congolais na Congo existaka. Tokomi ko vivre na ba Rwandais. Ba Rwandais batondi na kata mboka na biso. Biso mo ba congolais to sala effort ya ko bengana ba Rwandais na kata mboka na biso. Na yango nazo sala appel. Vraiment la bandeko nyoso combattant résistance. Bandeko nyoso peuple congolais Congo ezaka ya ba combattant te. Congo passe ya Congo ezaka rate ke ba combattant. Passe ya Congo ezaka ba combattant te. Passe ya Congo eza biso nyoso. Ngana yo ndeko passe wana eza ya biso. Passe ya Congo botikela yango ka teke ba combattant. Non. Tozana ba 5000 amis na ba Facebook na biso sur ba 5000 wana baza ba combattant te. Ba ndeko na biso ba congolais toana ba camarades ba amis na ba Facebook lemsus na kata bo excusenga lemsu na kata Bruxelles à Belgique naza lemsu na 100 amis lemsu 200 amis ou 500 amis bandeko nanga ba congolais ya Belgique ba amis na ngai o nyoso nazaka bino na Facebook o bozana bino ba combattant te oyo bolandaka biso oyo pele msusu bobangaka komibimisa tosengi na bino tokomi na tangu ya suka oyo c'est le moment peuple congolais atelema. C'est le moment tokomi na suka tokende ko botola pouvoir ba arachaka ba bonde la rate tokende to botola bande ko na ba congolais tokomi na suka tokende to botola pouvoir ba arachaka pouvoir ba tokoyi ko zo pouvoir te to tikela ngo munguna ba arachaka pouvoir bande ko to telema bande ko nanga ba congolais ngana bengi oyo ba ami na ngai na bengi na lukutu ba combattant te ba ami o bino bolandaka nga na kata Facebook boza ebele misusu boza na bino kaka na Bruxelles misusu boza na bamboka misusu pe train komaka awa vraiment tosengi na bino boya tobengisi bino na manifestation o ezali awa na kata Belgique le 19 novembre awa na kata Belgique to bala manifestation na biso na port de Namur to kende ko sukisa ngoti na ambassade tonzela kanambe teti na le 19 décembre ceux qui tozeli kanambe ti na 19 décembre bande ko nanga to simba mutu c'est le moment to bouger c'est le moment to belela mboke zo kende basi bakomi koloba tuti azana ye congolais doki bakota na bango na Congo c'est le moment tozela le 19 te tozela le 19 te le 19 décembre te biso to banda ko kende kili to kende ko meka makambu pona kanambe c'est le moment bande konanga c'est le moment to telema to kende bande konanga to bima libanda kanambe alingi kolongola bokonzi te kanambe alobi akotika na mboka na biso na nko oyo nyonso bazo komema biso na banzela ba dialogue eloko moko eza su wana te kanambe aza mutu akobondela ye te na miniti o kanambe nde akomosakana na biso peuple congolais kanambe azosakana na biso peuple congolais azosakana na biso il faut totelema peuple nanga peuple congolais totelema na yango tobengi na bino le 19 novembre awa na kati ya Bruxelles manifestation eza ya munene tobengi Europe mobimba bakombata nyonso ya monde tobengi bino na manifestation oyo ezali awa na kati ya Bruxelles manifestation eza ya munene na kati ya Bruxelles le 19 novembre tokobanda yango na port de Namur ti na ambassade ya Congo. Vraiment tozobenga na bino peuple congolais combattante résistance tobengi na bino tozali suna tina te mutu ya boye tolobi obundaka pona IDPS tozala yo besoin obundaka pona apareko toana yo besoin mutu MLC toana yo besoin tozobenga batu nyonso toboyi na biso bakameriste soki bakameriste soki banani toboyi ba oyo babengi na kombo ya bakameri
tokoki kosangana ka jamais na bato ya kamere tozosenga lisanga unité tokomi na ntango asuka peuple congolais na ntango oyo towana besoin ba division te division na biso munduki na biso totalisa ngo na bakombata oyo bakima biso balia mbongo bango ata bamati likolo bakiti na se tokoki kosangana na bango te tokoki kosangana na bango te po bango bateka peuple congolais makila peuple congolais sopana po na bango balia mbongo na makila ya peuple congolais bazovimba mabumu bazokoma na babase bazokoma na basima evimbi po na mbongo ya makila ya peuple congolais batu wana tokoki kopardonaka bango jamais batu wana jamais bakoki kopusa na place o biso tozosala manifestation batu wana tokoki kolinga bango te tandis que tozala bandeko toana besoin ya bandeko tosangana biso nyonso tokende kokende na ambassade le 19 novembre biso nyonso awa na kati ya Belgique tobengi na bino bandeko peuple congolais combattante peuple congolais na kati ya matonge bino bato amatonge boyebake boyebi lumbe bozwaka mbalala po bobima mbalo bino moko bo réfléchir ke mboka ezokende bo réfléchir ke tozokufela kotonga basuki tozokufela kokata basuki na salon bopesa Congo ata iner tobima tokende kobengana kanambe na kata mboka la biso tobengi na bino peuple congolais awa le 19 novembre awa na kata Belgique. Donc il fait ça la samedi ezoya boya ebele manifestation ya ekobanda na port de Namur tina liboso ya ambassade ya Congo awa na kati na Luxembourg na liboso ya ambassade ya Congo place tokosukisa manifestation ya biso tozaki autorisation manifestation ya biso mbila si apesa ki biso fait vert ya kosala manifestation bandeko boya na kosenga bomema la basifle bobima la biloko oya kotia makelele pona bato oyo bazolinga kanamba fanda na kata mboka la bayoka ke biso peuple congolais tolingi yete na yango na bengi na bino peuple congolais boya manifestation eza le 19 novembre oyo le 19 et le 19 décembre biso nyo tozali boso ba ambassade mokili mobimba tokozala liboso ya ambassade mais eloko na osenga ba ambassade wana tondimite tokoma ngo le 19 eza tosisi makambo vraiment tobengi na bino peuple boya ebele tobengi bino nyonso MLC Apareco IDPS tobengi na bino nyonso boya tokende elongo tokenda kobengana munguna tokende kobengana diabulu tokende bengana misu mavondo oya vandeli biso na mboka oya teki mboka oya sasi ba congolais oya tumbi ba congolais oya bomi ba congolais bandeko boya ebele bobo sanate tobengi na biso ba kombata o balia mbongo te na préciser kombata oyo alia na ye mbongo ya makila ya ba peuple congolais to boyi na biso yo kosangana nayo parce que tozosangana nayo yo zandoki po obomi bandeko na yo po ozwa mbongo osomba lipa obomi bandeko na yo po ozwa mbongo osomba voiture obomi bandeko na yo po ozwa mbongo osomba ndaku na yango tosengi na bandeko oyo nyonso to balie mbongo o bateki Congo oyo nyonso balie mbongo ya peuple congolais oyo nyonso baparticipe na makila ya peuple congolais toboyi tolingi bino na kati ya bamanifestation na biso te mais tosengi na bandeko na biso nyonso peuple congolais place bozali tobengi bassociation nyonso boya toboyi na biso bakamere toboyi na biso bakatumbi toboyi na biso baruberwa toboyi na biso matata pono rwandais toboyi na biso toboyi na préciser bien toboyi na biso po batu wana bazo participer soko otali katumbi otali kamere otali kanambe baza famille moko bango wana kamera elaka biso pasi na ketu pasi na munu nzala na yo baza na baje moko bajuwaka na kati peuple congolais baza na baje soki bino bobengi bango ba congolais nga na bengi nanga bango ba congolais te baza na baje moko bajuwaka na kati biso ba congolais to wana bezo to bengana
ba nguna na kati ya mboka na biso na yango bandeko boya bino nyonso le 19 tobengisi bino boya ebele na kati ya mboka Bruxelles na Belgique tobengi na bino le 19 manifestation ya munene ingeta matondo ingeta